recevoir, à présent, je vais recevoir mon deuxième invité, Sankara Wewa. Boni yaya. Ouais, Kitoko. Tovanda? Si. Ah, Wewa, kala? Kala makasi ngabi mais Joyce akendangola. Azomona la susté, ba José so ba fâché ba bité fozo ngara. Vraiment. Donc fumu pa yemo do papa muzito ko tamakambo yango ikomi gani. Ah, Wewa. Mais Wewa, suspension ici, namoni. Ça va? Bon, Joyce. Situation du pétant en nandaku, on récupérer. Non, Joyce, ngai natikala za suspension te. Oh. Ezaka ka batunde msu ba comprendre penalty. Moni tang ngai na créagi buzz na talinga bité na mekano succès. Na meki succès. En tout cas Joyce Léon a minute na yo comprendre que YouTube est porté en plainte parce que begeyaki. Oh. Bana to Angola ba comprendre te batu partout. Donc voilà, Sankara de compte en tout cas nazaki suspendité. Donc yo mo créé qui no yango. Ngala créagi buzz par rapport na ye bana ndeni ba benga ngo kosana ko kufu ba jalo wera. Ah. Mais na biso Jos ba mama ba tutu ba leli ba bi Sankara vome ba mission ba mesana ko longwa mais yo ko longwa ti. Vraiment. Yo za bena mwana na biso donc itika ko tu pardon. Donc yo za molobeli na biso do yango moni Sankara de Kunta. En tout cas on s'excuser quand na ba réseaux sociaux ba YouTube ba WhatsApp ba Viber Oui. ba Facebook nyonso wana ezaki vraiment ko bégayer jour wana ezaki vraiment danger donc yango moni voilà. Donc le mois qui n'a été voilà. Naïf Sarabino Kenga na Lingarabo a toujours informé. Vous avez information vraiment dans la source. Mais c'est bien que Sankara qui suspendu. Voilà les lois c'est ce que ça qu'il faut. Mais déjà Sankara. Parlons un peu de Mambo Sankara. Sankara porte-parole il y a Ouera et non il y a Maison Mère Ngolobani par là. Na Ngoloba geto oti na orchestre musika Joyce. Omoni lelo na ninga mabete ba chaîne lelo comme belé. Mais tabiso bande le kana ba TV. Tozalaika na RTNC. Et puis à l'époque na mbinza kuna toke ba TKM na bantenne A. Excusez-moi msusu so esal mabe na chaîne. Donc pour vous dire que to musika na maison mais depuis 97. Donc ce outil musical on fait à la porte-parole donc cela veut dire que depuis 97 Sankara de Kunta tozali déjà bateau nde boye benga meki na wera Sankara ye a s'occuper na yo. Donc ngana porte-parole normal ti. Ngaza a cas de problème. Ba benga nga cas de force majeure. Ne bo mona la msusu que no guerre goza na mboka. Bo bengisi pena donc intervention rapide donc communauté internationale yi. Donc ngaza communauté internationale autrement dit alarme. Banan baza Simon Sankara. Bon ngaza na bato ba simana ngate ngaza nde sima bato nyonso. Donc cela veut dire moni nengo mona vraiment que notre population na fanatique a wera. Ce qu'on ngaza na ngasima ba fanatique a wera. Pour toi, on a besoin d'orchestre, c'est un liboso. Non, tu sais pourquoi je t'ai posé cette question? Parce que à chaque fois, problème, il y a un orchestre musicien ou Sankara à Fingara. Tu sais, Finga ou douté, son gana yé, na lobé un exemple. Garçon tango ya na li papa mo ezo kata na depuis quand ya venu wera ti ya ko makuna li papa mo etika na nzela akota kana li papa mo nde sa tonge bien na fingi. Eza ba rappel parce que te na beteli oka bazali ba koya ya neti lelo na minute ba miso ba na wenge na yebi ndenge baya ba ko pe ba yebi ndenge ya pe bazali na mona ngata neti lelo na minute biso na minute tala kaka na kolo ba neti exemple neti muto amona nga ya suka msusu na kolo ba mso alimbonda po alimbonda ne moto akala doyen. Mais oui, c'est que Sankara yo ya okuta maison mère quand même okuta déjà maison mère ezala ba musicien peut ba mona ntango ya bazala ou peut-être ba ki parla bon te sozo ba mabe ba yo ke la histoire moi histoire na annoncé histoire annoncée à ligue Sankara de Kunta na mona batutunde baya mais ba mona pour ya na bien donc ba moun donc ya bien ou bien mabete donc na mona batutunde baya donc biso to bato yo to bandi wenge musique maison mère o lelo na minito yango mona ka to linga kutu te muta ko sakana nango ou bien muto luka me mabe ya maison mère luka maison mère kufa ou bien luka wera ba problème. Mais Sankara tu sais pas que oh yo sala na on est bon peut-être un groupe parce que yo oya parce que yo za porte-parole à wera à to sali mabe muto lobate atteint oche baninga mununge muto lobate parce que za Sankara mes groupe ezo beba ezo kufa mabwana na ko sala mabe te otuninga soki na mona batu ndenge baya. Après, ce qu'il faut poser, c'est la deuxième question. Oui, il y a les bosses d'atelier qui a mis balé. Il y a les bosses qui a mis balé, non, on a compris science à question.
na tuni Oui. kiboyo wana ke ngam na ya Ouais. na maison mère soki na batu bakutanga ite batu bamonanga nde na ya te tunga porte-parole awera ezoboma pe groupe parce que soki osali mabe muto akoloba te bikeno wana aza Sankara porte-parole awera na TVS 1 soki eza na mutu aliboso msu baengajaka so alobi ke nga na ye liboso na TVS 1 abomi TVS 1 par rapport à comportement peut-être na ndenge nini tant Sankara ça mabe muto akoloba te po ebika Sankara oza journaliste na lifo zamba mo clair bato bana ndako ba comprendre mabe siko oyo comprendre nga na sali za neti nini o reprocher non je ne sais pas Sankara ngande na poser ma question nga na lingi yo répondre question on a répondre na likambo eza na sens donc cela veut dire que Sankara de Kunta o tu ba ebi identité Sankara ezaka mutu so oye ko manquer wera so oye ko luka ba problème na orchestre na biso to linga mingi maison mère et wana mona Sankara siko abimi mais ce que son abimi pona rappeler yo ke wera wera mutasala biso tout sala lelo to mata ba avion to ke ba poto am suboye avantage leo ndenge na vie ezali na fingina na manquer na donc ngaku tunaende ko songisa mutu na nzela ke lelo na minute oyo wera soki yete ke to kanga ba photo passeport ya liboso ke to lia ndako na liboso ba te bele ba mona soso na bonani mais ba mona ngo sikwe pa wera ba lia pena na tala iya olia soso musaka fibina misape makolona ya maboko na talinga be Jésus alia ka te pala bango mais lobi sikoyo tango esali ke po ba misa ba yaka na bango lokoti mais ba yaka ko me loko na kati ya maison mère ezalaka bon na ba groupe nyonso asiango siko tango yo siko oya siko na kibongai babandi yo biso kete oyaki na kibongai te oyaki pena moto yo voilà mais n'habite fait par là 140 bani dans moto ko ekolongwa na so fingi na we raté 140 sans changer na yete pona nga po mezaka ke Sankara il faut batwa za ba reconnaissant cela veut dire ndeto zabwe na minute Joyce emso eza na mutu mo brancha ki yo pe na TVS 1 par rapport emso a faciliter ko ba démarche de fois apeka na ondimaka ke ate en tout cas soki ezaki yeta zwa ngai na ngana raté msusu directeur à programme emso directeur à programme yem ta tout senga na nani oyo emso José Iso yem ta salaki pomo boye donc mutu mo ta bandali ka momba mo yemoko oyeka mbamo ndako ebima wa ndako ebimi saba maso batonga saba to ba beta ba brique saba cha baton Sankara tu me rappelles c'est mon la musique apparemment tika hein poser une question bien parce que nous sommes dans le studio. Oh. Ouais, dans le studio parce que moi, Léon a minute autant qu'on a un grand prêtre à Bololé. Bah, tu as pas te belé, les lois comme ton ba flat, bah yé, bah sur conscience. Pour qu'on explique bah grand prêtre à Bololé. Pour texte de la musique congolaise et chanza. Mais on est la musique eza yoto tiki. On est au kokango. Texte de la musique congolaise et chanza. Cela veut dire bah tu vois mbaka babolingo. Sikoyo, il faut to comme parce qu'on a moment moi roemba social. Tu sais Mbappé bah fait hein, oh ils les cas vraiment bah fait réel tout ça bah dit. Yango moli lelo Sankara de Kunta nazaki na programme ka ba américain na goya teke wera so na salaka disque chaque année alinga pe na bano sala chaque année te nga fona sala chaque 10 ans fona sala chaque 20 ans Sankara na côté na olobi et rappeler le mo fona pozo mais na linga na pe sambote rapidement na bandeko ba wala ndango ba linganga ponga pe na linga bango te montre donc de big salutations comme ça na Joël Malou, BKM, Kazadi, Nado Interna et pourquoi pas na Joe Makanga de la part de José Isso, le réalisateur patron. Mais Sankara, depuis au Salaka, Nzembono, je ne sais pas ce qu'on rappelle, c'est un album. Ouais, c'est un album, il y a 9 titres. Ezagi Miracle, la première version. C'est belé. Nzembo, oui, si. Nzembo, yo, vraiment, bah, tu vas kangagi makasi, kangagi mboka, grand prêtre à Bololé, na fait dodo, na mbelagi banamiki. Voilà, Sankara depuis au Yembango, Nande Beta, Nande Lelo, Ti Lelo, et ça déjà combien d'années 2006, 9 ans. 9 ans. Ouais. Sankara. Vous avez rappelé, vous avez porte-parole à Ouera. C'est qui va faveur et bello, vraiment. Le fou du roi. Vraiment. Va faveur et bello, wapi. Ouera, zopeton, ça, là, album, après ça peut artiste musicien, chant, pourquoi pas, Sankara, pas à chant. C'est vraiment que musique au méga mais si marité yo on se sent plus mieux na Joyce faut poser question aux élus de répondre yo ne répondre pas la réponse voilà tu répondre oui cela veut dire que musique lelo oui il faut bango de Joyce na ninga mabete producteur baza asuste ba mission nyonso ba souffrir na Congo par rapport à financement zati omonaka mutu to ya ko kasate ke bato moni babimi na TV baleki ba bato babimi te ou bien ba bato baza na bandako
ezandeke Joyce ndenge ozabe na mito émission na yo il faut sponsoriser bana ngolo ambongo bien bayebi ke ba soutenir yo pour émission ça la bien mais tant émission dans les catégories ko kasate ba journaliste ba za ko leka ba leki yo donc cela veut dire que biso ba Sankara de Kunta leo na minito yo naza siko na studio nazoyemba banzembo nga ba thème na ngeza neti nzembo thème na ngali boso za bibota bota bato baso boto silisi classe te oza toujours chez les parents moi na beli yo po piquer crise ne chokufa moi na beli yo a lecter à quartier mobimba donc bibota bota nazo sala pardon moi extrait kaka ya bibota bota na esa plaisir na bato balanda biso mon sala te taka ko bota bota classe silicité kaka bibota bota toujours chez les parents kaka ko bota bota ambe touté kitité sanité mama et donc n'a pas expliqué pas tout non mais tout est chez nous yo mo la na salon vraiment oye susu na moi na siko po moi na la likolo na yo be likolo batol vraiment Sankara na zo na comédie mais en même temps conseil elle roi net nzembo mo na yemba asokola raté au mon am Joyce na émission na yo za kitoko boy poudre belé maquillage bien mais ba vérifier na ndako bela Joyce abima presa la vérité parce que bando tout les enfoutement ou bien relanga. Vraiment. En tout cas, on a vu que ça bien et au peut ça fait conseil tellement trop mais Sankara non linga hein ou excusez-moi non rochité non pour te mettre ma solo c'est moi extrait ça la bien quoi et mais non ngana manon de kolanga za pembeni donc askan waza bongo basiste ya Kabose Bulembi donc au talabiso bonsoir askan de Kunta wewa te mettre ma solo album na biso ezo très bientôt 50 euros ba déjà kombo nango. Ouais, la chair est faible. En tout cas, on a dit que Moro Lelo na minito yo. Comment la chair est faible? La chair est faible, c'est l'esprit qui est disposé. Oh. La chair est faible, on a dit que nazo banda des studio et puis nana concert on a obéta na grand hôtel pour nous présenter. Sankara déjà. On a bêta des fois fiki na les éléments. Lelo siko tozana concert obéta na grand hôtel. Mais wenge musique à maison mais quoi accompagner quand même. Te nazo ne na bonne minito yo ba mise na nga les éléments zo tapota zo na ba mindele parce que biso so tali ba clip au monde na ba mindele do tozo beta grand hôtel après tu répéter na Romeo Golf hein. Pour Romeo Golf te bele ba ka salle. Romeo Golf dagi salon ya défense ya les kazo ta la TV na Mobutu ba fandi bazolia. Donc tu répéter wana après wana ndé. En tout cas nga premier producteur na ngeza déjà Wera son droit de la forêt. Parce que nga ina programme américain pour Wera souci ne zara sala studio. Wera répéter na la zama mais 5 ans répéter na Romeo Golf. Ouais na répéter na Romeo Golf pour na concert aux anango mais na robeta 7 to beta na FESPAM. En tout cas na invitation à papa Ochombe Denis Sassou Nguesso président na biso à Brazzaville. A bengisaki wera bana braza bakati mfumbwa et katiti na fleuve leo na minute fo fleuve za hospitaliser parce que salamate après na minute na bano Joyce bana bandundu ba otala biso orchestre zada na Kikwiti avec ba ADP ya Kimpuyi donc to robeta lobby so to longwe lobby Kikwiti tozozonga parce que faut to préparer tozokende Goma na invitation ya la première dame maman Olive Lembo azamute mama Lamonde Ange Gabriel. Donc orchestre zo beta beta biso orchestre ka ya Kermeste. Donc orchestre zo beta beta et puis nazo remixer mingi Grévi Futila Matita liebo singa mfumbo azolo mbwa parce que y a bimi le grand mécène deuxième fois zo susuba trophée. Merci na maison GMM ya Rolobezate. 114 album na biso quand au lobby décembre. Bon nga za décembre té na boko fanda pe lobby album ebimi. Donc ils en ont ngwana parce que lelo album so ebima té za ba maka financement yango moni bato ba poussa ngo musika na tendance à l'économie. Siko ngasko les domestiques riches oyo na eba na ba Maluma Foka na Israël référence sika ba John Kakolongo ya Rolobago desate en tout cas ponanga nazolo baga ke batutu ba soutenir ba soutenir le roi ba chic bazola comportement ya Maléandrine bazola ba Christelle compte ba question est belé reposer yo mais tant ezo sa biso de faux en tout cas mais na moni penza ndo betika li solo album pona ba kiango tem na osa vraiment effort na yamba yo émission ta mon bimba to zo tantôt ka ba extra banze mbongo ta raison banze moment éducatif quand même ezo sa bien Sankara to comme vraiment cochité moi non. Merci en tout cas Joyce na CP une équipe mobimba na CP là na boagina nous déjà yemoko fait na biso Adolphe Fumumpa papa Mozitu et puis le PDG Pius Mabwilu na bosanité yemoko so na yepenza Abubakar Liondo Nzambia ba Mungu abina pesi mbote Dieudonné Imam ici Ingwengwa et puis boss Alex Kala la GGT soit ka Nes Makia Didia Tabau na bosanité Anderson na Yimbi
Merci na Banzunga Wera, Basanya Wera, Arlette Mbenzu. Et merci. puis, yo, Fumandingo Yambinga, José Ouais. Isso. Merci TVS Merci. Merci. À la prochaine, et ça va bien. Vraiment, merci beaucoup, Sankara Nandé. Vraiment, de répondre à l'invitation. Très cher téléspectateurs.